Aïe, chers patriotes, napesi bino nyonso mbote pai bozali nzambe apambola bino. Soki naye koleka sikoyo, naye koleka pour sur demande ya bajene. Bajene balingi toujours bayoka histoire ya mboka ndenge nini lelo tokomi boye tozwaka indépendance mokili ezongi na mboka bapaya tozoluka tobundela siko mabele. Bandeko na ngai nalobaki na batu tango nalobaki na ngwanda na sindika nalobaki ndenge tozwaki mboka ndenge indépendance esalamaki ndenge Lumumba azalaki nani héros fabriqué. Après na kotangela bino susu bakombo ya baninga moko ya to bandeko oya biso oyo bazwaki décision ya koboma mboka. Baninga wana bakendaka na 67 na conclave na Nsele et pai bakina ozwa décision ya koboma mboka. Ezalaki bongo Mobutu, Tshisekedi, Singa Uju na Jean-Marie Justin Marie Bomboko, si je ne me trompe pas. Oui, justement, yaki na Justin Marie Bomboko. Batu mitano wana bango mutu bakendaka na conclave na Nsele pour kozwa décision ya koboma démocratie, ya koboma constitution, ya ko suspendre, ko supprimer, ko suspendre ba parti politique nyonso ata parti politique moko existe susté et comme kaka parti moko. Alors bakendaki basalaki justement ndenge na ebisaka bino ke Mobutu na plus de 12 milliards au kasabu batikaka azoka 3 milliards 800 quelque chose comme ça pour na ko répartir yango na Singa Uju, Justin Marie Bomboko na Tshisekedi. Parce que Mobutu aki juriste était les trois wana so baki ba juriste na base vous comprenez nga. Alors bandeko na ngai question ba jeune bazo poser nga lelo pona nini Mobutu azalaki congolais mais a préféré ko pendre pendaison ya ba ministre congolais et loko nini yela ki est-ce que melaki diamba to trouble mutu. Alors bandeko lelo na ko expliquer ba jeune tina kitanase thème ya eloko ezali batumi bale oyo bakotsaki tribalisme na kati ya RDC. Batongo baza banani baza Mobutu na Mbuta Tshisekedi. Yao bomoni Mobutu ako kufila libanda, Tshisekedi pa kufila libanda. Donc bato yo penza ba fandi saki penza tribalisme na kati ya kini. Ya mwana sengi na bino bandeko na ngai bola ndanga na bokebi nyonso. Ndeko na ngai sona zolo bana Mobutu yoza mongala me yoza Mobutu te. Soki na zolo bana Tshisekedi yoza moluba me yoza Tshisekedi te. Parce que na yebike bato ebele Tshisekedi na vi na ye a aida baluba te. Na yebike Mobutu bato ebele bali ya mbongo na te. C'est vrai que Mobutu a aida bangala na ndenge mwa osakana te alo tolanda makomi na bokebi nyonso. Mobutu azanani. Mobutu c'est quelqu'un qui est né à Brazzaville le 14 octobre 1930 et décédé le 7 septembre 1997 à l'âge de 66 ans. Wana sikoyo eza Mobutu. Mobutu komone ezaka Mobutu te. Mobutu komone ezalaki Mokutu Joseph. C'est quelqu'un qui est né à Brazzaville de parents togolais, c'est-à-dire papa na togolais, maman na togolaise. Moi na Jean-Pierre Mbemba ou auto kitalio na Kisasa togolais parce que c'est lui le papa. Alors bandeko babolingo Mobutu tangu abotami azalaki ne loko yo babengi sorcellerie dès sa naissance. Tangu Mobutu abotamaki na milimo ya mbindo. Sikoyo papa na ye oya togolais. Tangu akopesa ye pa mama Marie Jeanne, c'est-à-dire mama Yemo pona abana ko alete ye, mama Yemo wana azaka pe na bébé na ye oya bana ko alete. Sikoyo papa Alberic Gbemani aboyaki. Albi non na biso bangbandi soko moni mwana ya mukebo ya kufeli mama c'est que mwana oyo azaya malamu te. Vraiment aboyaki mama Yemo azo mwana Mobutu parce que Mobutu aza bien te. Mais après ces actes que c'est que Mobutu aki na milimo mbindo misala. Alors bandeko basi roba tembe a décidé kaka azwa Mobutu. Mokolo mosusu papa Alberic Gbemani abimaki. C'est l'homme histoire oba Mbutaza bantu ba mikolo ba yebisa biso. Tango azako zonga akutana Mobutu na nzela alors que Mobutu azaki na moins d'une année. Akutana Mobutu na nzela Mobutu avait au moins 26 ans à 27 ans. Oya akutana na nzela.
Tango azoki na ndako ayekuta Mobutu azome ya libele. Oh, akamwe amona mystique. Tango alinga osalita loba ba mvute ye, moi le bango ya kité mais yako le bango de après. Alors, à l'âge de 8 ans, tango Mobutu a na 8 ans, avant comme na 8 ans, Mobutu allait mwana oyoyo yakutaki et pas ya mama Marie-Jeanne, mama Yemo. Parce que maman Yemo a na bébé, abano mais ça m'a belle ba mbale. Alors, tango bakutani na nzela na papa Mané, tango bazonga ki Mobutu azwini ni abomi sikoyo mwana wana ya omana ki Mobutu akina crainte ata mukia oboma mutute. Amesana ki déjà na bitidi wana. Ale mwana wana na sorcellerie. Tango akomi na 8 ans, malgré papa Bemani bana olinga ikarate. Azusu papa Bemani na 8 ans, na akomi na 8 ans, ale ki lisusu. De Mobutu ali na sorcellerie moko vraiment très développé na enfance na ye. Ya on mona kiti azo boma bato, azo mona ngorier parce que na sorcellerie musala bango wana. Avant comme sataniste, azaki na no sorcellerie. Ya on Mobutu azo ba même s'il faut faire des accords, des alliances avec le diable, je les ferai parce que azaki déjà mutamini mwampindo. Alors, bandeko nangai, il faut na kenembango parce que système nangana oyo naza dire informatique te, surtout comme la 30 et kataka. Alors, Mobutu, bako commissaire na classe. Na ina rappelé binos que Tshisekedi est né le 14-12-32 à Kananga, pe a kufa le 1er de 2017 na ka âge ya 84 ans. Donc Mobutu a kufa na âge à 66 ans, mais Etienne Tshisekedi na âge ya 84 ans. Alors, compte tenu bango, mutu va vendre ce tribalisme, il y a mon mona qui peut que nzambe a punir bango, moko akufi na Maroc, moko akufi na Bruxelles. L'homme récoltera ce qu'il a semé. Voilà, c'est comme ça. Alors, Mobutu a koko na classe, ta koko na classe, koko est na commissaire na classe, on a prononcé Mokutu Joseph bien, a prononcé Mobutu. Mobutu Joseph. Alors, l'école wana, il y avait au moins 4 ou 5 Joseph. Il ne s'appelait pas Désiré, il s'appelait Mokutu Joseph. Alors, il y avait d'autres Joseph, Al-Balamoko Yeba Benguié, Mobutu Joseph Désiré. Voilà. Alors, Mobutu a sali armée, tina agi mandane a sete kokaki, Mobutu a l'ongwe na armée na grade ya sergent. Alors, fit un moment, Aïba Lumumba te, journaliste Moko Aïba Lumumba a présenté Mobutu par Lumumba. C'est ainsi que Lumumba a une relation na Mobutu. Aïe comme un secrétaire particulier naïe, vrai Moutou naïe. Il y a beaucoup de gens qui ont la table ronde, tant que ni Lumumba, ye nani akina kota na salle ya table ronde nani Mobutu na kombo ya Debanzi. Alors kuna mwato kende sualite tozui indépendance lokola ba officier bazala kite Lumumba lokola discours ya beta kezeke mabe e bebisa biso tilelo ba mindele bazui chombe pour la sécession ba mindele kaka ba ko bisa Lumumba ki akino Mobutu azalaka ancien soldat aki mutu moko bien pour chaye officier. Voilà comme ça c'est Zandenge Boye Mobutu Lumumba azoki Mobutu akene pa Kasavubu ba commissaire lieutenant colonel, donc des sergents timba la moko lieutenant colonel. C'est comme ça que Mobutu aussi tango bangwandi bayaki azo mema bango azaki na armée mais ko commissaire mango lieutenant ko commissaire général parce que yemoko azaki faux militaire apasaki kibokonzi na ndengwana. Bandeko na ngai mtozo la ngai nga na yebi ya ona zoloba soki yo moni ke nga nazo kosa ndeko kota na ba archive o mona ke nyonso nga nazoloba naza raison nga na kosa kati na musala nzambe tozana bandeko mo mibali moko benga nga tako na loba makama Marie Rose na pese exemple belé sikoyo ye lokola za fanatique soki ya nani ale ake a critiquer na ninga osakana te mais tant ba ko vérifier ba na vérifier ba ils que te pasteur wana makamu tout alobaka ezaka solo ba vérifier moninga na bengai mendekora mwase nga sous pardon ezate bon azu malédiction na ye na ndenge na ye moko uti ko somba yango donc ndeko na ngai naza awa bino bosala tu bobundisaka bila alongwa ngai pe naza awa nasala tout na yebisaka ba jeune vérité ba yeba quand même que pourquoi bazo souffrir boy surtout ba na 73 74 75 ba yebi histoire ta mukete faut na yebito yebisaka bango comme ça ba yeba to koma boy pona banani bandeko tango nazo ba histoire oyoyo mbanda zalaki te mbanda zalaki na mboka na bango kuna zo landa so ba mboto na makolo
so na lobi ke Ngbanda zala kite ah yo za mutu Ngbanda te nga za mutu Ngbanda te mais nga za mutu ona la vérité parce que makamutu bo comment opesa Ngbanda nde mutu mabe mais ba ona zo na ba beniti oyo Ngbanda zala kite tant ba ko zo décision pour mboka Ngbanda zala na été Ngbanda zala na kuna soki na lisala so pa alo bande kuna ngai na 65 le 24 novembre 65 Mobutu asali coup d'état Kasavu bana onika mino ba yo yebiseke mais non kuna bazolo ba déjà que oza susu présidenté ba kangiye ba tindi na résidence surveillée na boma kuna alors bande kuna ngai le 22 juin 1966 epai Mobutu aye kozwa décision ya ko boma batu ya ko boma ba congolais. Voilà, na basi ko comprendre que Mobutu aboye ba mpona nini parce que Mobutu to ngazo kola aye ko yeba ke aza congolais mais d'origine togolaise. Donc ba oyo baza bandi ko na été. Donc ako boma bango ndenge alingi eloba ni longo mokote. Yango na ko mona le 22 juin 66 na pendaison ya ba ministre oyo aye ko boma Evariste Kimba azai Katange aye ko boma Emmanuel Bamba azaki Mukongo aye ko boma Alexandre Mahamba na Jérôme Anani moko na bango azaki mutu Kivu moko azaki mutu aki Mongala. Alors tango abomi amoni vraiment que batu ba moni ye neti aza bien te allez aye ko proclamer bala moko na 66 wana Lumumba héros national. Oh batu bakamwe mutu akufi na 61 et comme siko na 66 héros national. Ale yemo Lumumba banoki na tina ba ISS kuna kopesa bambongo batonga ba université Lumumba tout ça c'est les publicités moko makasi pona nini parce que alingai a se racheter donc bande ko ngai batu oyoyo ba vandisi penza ki tribalisme nazo expliquer bino eza Mobutu na Tshisekedi tango bazu bambongo na bazoke na conclave na nsele Kasavubo aza ko réclamer salaire na ye parce qu'il était payé que sur les avances aza ko réclamer salaire na ye muta ko salaire na ye aza ko réclamer mbongo na ye bafuta ye en tant que sénateur à vie rien mais tala bato ne bazokende ba yibi mbongo bakena na nsele tande bazoko sakana nango bande ko ngai kuna bakendaki basali ba former mouvement populaire de la révolution parti unique olinga te ozana kati ya impère baye ko sala livre moko babengaki yango les manifestes de l'Ansele na sima livre wana bakoma les rédacteurs en chef Étienne Tshisekedi oyo bino bobengaka docteur en droit au juriste mais na dictature o efandi simboka soki ndeko tsenga vraiment tembe nzambe alimbisa yo kende na ba mikolo luka livre wana parce que ezati lelo soko tali na sima okomona bakoma les rédacteurs en chef Étienne Tshisekedi bakoma docteur en droit bakoma Étienne Tshisekedi voilà donc bato yo ba vandisi dictature. Alors d'ailleurs bomona ki na moment moko Tshisekedi tango zo sepelane ba vandisi dictature azwaki mwana moko Mobutu akomaki parrain na ye parrain ya mwana Mobutu soki Kongolo soki ngingandi na yebi esusu te. Donc Tshisekedi akomaki parrain ya mwana Mobutu pona bisengo oyo ndenge batie dictature. Alors ndeko nangai tango basali livre wana ale siko Mobutu na Tshisekedi batikali mibale bakena bango siko Tshisekedi azui justice Mobutu azui armée Tshisekedi abina ngalo kona za juriste tikana simba justice na maboko na ngai yo lokoza militaire simba sikoyo armée yo bongisa armée ngana bongisa justice. Alors ya mona Mobutu azaki aider na bambunza ya bumba mowaso ba mayele wana ba mtu simba kiye mais alors siko Etienne Tshisekedi ayiko simba justice bayiko sandenge nini balongoli bakongo bato bandundu banani oyo bazaki na justice babandi ko remplacer bana baluba bano remplacer bana baluba no remplacer bana baluba ona zolo balabino naza séparatiste te mais nazo la vérité. Alors boyeko ko remarquer mona kin justice comme ina baluba okozwa muluba boye na ndako atake locataire akomemo na justice o ndako komi aye pona nini ayibike kuna akuta na bandiko na ye soki na makala omona baluba bazami ngité presque rien. La plupart des écoles musubu parce que bango baiko simba justice. Tango Tshisekedi azui ndako ya limete ndako bato Erzaïri azui yango ayiba ki bokini pa ité parce que tango kina justice beaucoup taka batu na ye. C'est ainsi que Tshisekedi apesa ki même batu mususu ba ndako na Kinshasa ayiba ki bande kuna ye ayiba ki bokini pa ité parce que justice e va na mabona bango ndeko na ngai ona zoloba yango to loba yeke ce qui président sikaye apesa biso premier ministre apesa biso ministre de la justice apesa finance apesa économie
toko kanga ba miyibi wana pamba parce tokoma biloko nyonso ona zo ba nani mama Marthe ayebi ke ndako ba fanda keza ya El Zahir eza pardon eza ya bangote donc eza vol alors bandiko na ngai tango Mobutu suka moni boy ba tisera pe pese sous idée habitala likameza awa photo préparer ba carte d'identité ba carte d'identité on ba ko sala maya pondu ba koma localité na yo collectivité na yo village na yo ba koma belé o isola que ça siko ke ba sa ko implanter tribalisme ba de ko bona na ngai bien siko na carte d'identité wana okokoma nyonso tina village na yo siko yo côté Tshisekedi lukola ba saka ba problème na bato kananga parce que bato kananga ba kata bato ba kwanga ba mitu à l'époque ba bande ko yokana te siko tango sali siko yo carte d'identité wana soki yo ye oza muluba ba yebike izaya bakwanga ou bien ya kananga soki siko za mungala oye wana bazoye ba déjà ke oza mutali sala to oza muta gemena to oza ngwande. Donc à partir de ma carte d'identité on a oba benga ya pondu ya tribalisme ba vandi saki bato nyonso siko soki okoluka musala il faut remplir makambo na nyonso na CV na yo collectivité na yo sous région na yo Roger na yo district na yo biloko nyonso ndeko nanga Mobutu na Tshisekedi ba vandi siango na carte oyo yo ndeko ba décider ki ba sala donc oyo azama na Kisasa to ba oyo bambokati ba yaki après ba yiba quand même carte d'identité wana ezaka ndenge nini alors bandeko na ngai to komi sikoyo na année 71 ba mindele ba yebisi ba Mobutu keba mboka wana babengi yango République du Congo il fallait ezala Congo avec K parce que mboka ba Congo luka o changer yango o pesa ko mususu. C'est ainsi que Mobutu a yaki na 71 a lobby année de 3 Z. Z comme fleuve, Z comme monnaie, Z comme pays. Les 3 Z. Finalement, Mobutu a eu ça la nini bandeko na ngai. Mobutu a eu ça ça zairianisation. Bandeko na ngai ezalaka idée à bien. Mais malheureusement, bandeko, Mobutu a pesi yango na banani. Mobutu a eu pesi yango na ba Ngwandi. Bangwandi o batanga na bagote. Bangwandi o bauta na sud ya Soudan. Ndenge na ngayi sabino ke mama Yemo na papa Frédéric Gbemani bazaki ba Ngwandi ya sud Soudan. Mais tant wana okende bakutani na bato musu ba yebaki na bangwandi ya RDC ba vandi wana. Donc bandeko pona sabino ke Mobutu dans ses veines il y avait aucune goutte de sang congolais. Donc Mobutu était togolais. Donc moi naye Jean-Pierre Mbemba, c'est aussi un togolais. Donc bon mona elo mona zo sala susu pour na Mbemba wana. Bande kunanga biso basana nzambe to ba makabe belé. Ezana bato belé ba se configure na biso. Biloko na zo ba Mobutu na Mbemba na zo pa bangala. Pa bande kunanga na bakamade de belé bangala. Na zo bakamade de belé baluba. Nde bozo mona awawa. Donc bande kunanga na ngolo ba bino mongo. Ceux qui n'ont pas politique, ou bien ils ont pas association, ceux qui ont remarqué tribalisme, peut-être ne pas comment, mais bande konanga, tant on a kota kana makama sala ya makama nzambe, nazana tribalisme te, na baba kivusien, na baba baluba, na baba bangala, na baba Congo, na baba Twandu, na baba tout. Kutu mikolo yo, baluba na bangala, ba uto ben rebelle. Bandaka moi DVD pardon vidéo mo comme B ya combat et tamboli na komonanga bato ando benga su belé ba comprendre que Jésus-Christ ba combataka ye asala rien ngana age nanga onaza nazo big sabatu na ko kene na buzoba ya makambo bango ba bakite ngaza mu Congo ndeko nanga yi. Alors bandeko zarisation wana ba eko pesa ba compagnie mususu na mutuneti Lito Moboti ba oyo ba yebi Lito Moboti alobaki bokoliana parce que Lito Moboti si on a lobby boloba yo za pasteur pourquoi lobby langage yo mais Lito Moboti azalaki penza nde bana kini baloba ke borik numéro 0 mais Mobutu a pese soki as dans soki nini a gérer soka zimbongo muso a pese on pa basi muso ale ngodi tata ndimbo kufi.
donc bino ba jeune bana ba 70 73 75 boyo kaka vérité na zolo bino mboka ekufaka na 65 après pendaison ya bato yo bakanga bo na kingo ya ministre oyo basale ba pendaison mboka ekufi na 66 ngwanda zape na Kinshasa te. Alors na 67 moto epeli ya nzala parce que ba comparer de 60 à 65 de to bina ko vivre mais si tout le monde 67 oyo moto penze peli ya mona bomona ki nzembo moko ebimaki na Kinshasa ba yemba ngo 67 mbolo yo to kangama bomo to kufanzala likambo te mais to boyi ko zala pauvre na boumbu to boyi ko zala riche na boumbu to lingi to zala pauvre na liberté nzembo wana botuna ba tata na bino to ba koko na bino ba websa bino pe botuna bango nzembo wana ebimaki pourquoi parce que nzala ekoti bato ba Tshisekedi bakendaki na conclave bako kozwa décision ya koboma mboka ya kolia ba mbongo ozeki na banki nde balingi ndeko nzala ekokota na kosakana te ali Mobutu abandi opesa ba société na bandeko na ye ndeko ekomi pasi ali Mobutu sikoyo abandi kosala ndenge nini akozwa yo moluba atindi yo par exemple gouverneur na Bakongo tango atindi yo gouverneur na Bakongo alobi na yo bien abi tala côté kuna mboka na yo te mboka na yo za Kasai wana za kuna donc ndenge oke kuna ngabra tindi yo so yo komi contre nga etali yo so na zwi yo omone ba msude bakendaki. Alors sikoyo bato bazana mpisulu te bato bazana maturité te bazolo ah Mobutu aki unité a unir bato eloko ezate faut ça mkongo pour comprendre ngo Mobutu kozo mkongo atindi yo na Équateur gouverneur atindi yo na Kivu akubenga alobi mboka na yo te ndeko mboka na yo te ngana tindi yo kuna yo oza mkongo ngana tindi yo kuna soki kuna bongo sala coup d'état to bo yoka na bango ah kozonga ba yote papa na ko boma yo kozonga ba bete. Alors ba gouverneur ba bana ko banga sikoyo bangala balobio Mobutu ayeli biso unité e bandeko ko raisonner ngwana Mobutu ayeli unité est-ce que mutanga na unité abomaka bato mutu aka na unité aza mutu yo ayena amour du prochain bon mutu ayena amour du prochain abani ko boma mutu abani ko boma bato mais Mobutu asali sa face bandeko boyo kanga ngako nazo biselo vérité na bana olinga Mobutu te na bana olinga petit sécurité pourquoi les gars bango te nazo na ba kulutu na mibale ya baluba moko mone yaka chuza moko mone zaki bien mwenze Cécile bazaka bana papa moko to mama moko bana sala na kakokolo na service na bosa service yango ngalo kola na linga ipe ko lia pe ka mo atro na ki omoni baluba wana ta ya ba période wana bazaka na tribalisme penza te ndenge toye ko remarquer penza le lota mo ka Tshisekedi baye ko fani sango so na ken na bengi ba avion ngaza na besoin ngoite so yali ba katelinga el mo boba bon balance na base logistique na base logistique na kakokolo do ba militaire wa kala bo officier wa kala wana batonga na zoluba bayi bango lieutenant colonel Chuza na colonel Biamwenze siko mo kosonga nazo kende kuna na notala bango boiba bayi baluba na ko bakuna balobio bakufi bakufi ndeni nga derema zaki na bango o Mobutu aboyi bango après bayi ko sanga kete eza papa ba Congo balinga ko kende ba kende pa Tshisekedi ba no yebisa yeke non na groupe wana bolongola moko obi bango mbale pasi baza bana tata moko mama moko so aboyi bango mibale eza malamu te Tshisekedi a benga na ba Congo wana o ba kende ipuna ba plaider cause ya ba vina mibale wana. Alors le quoi ça moi mke donc Mobutu na Tshisekedi ne ba traumatiser nga pona ba vina ngona baluba na linga rasu baluba na linga susu Tshisekedi te na libanda upe olinga Mobutu te na linga baluba na linga bangala mais Tshisekedi na Mobutu ba traumatisanga na linga bango te bande ko nga soki olinga bango likambo te mais yo ona zoloba yo za Tshisekedi te yo za mutu mususu yo za mungala te yo za mutu mususu c'est vrai que bino bangala boko bosa na Mobutu te c'est vrai on est bani. Alors bande ko nga yi tokomi na 71 73 ndeko wana siko yaki grave lukola à l'époque province o ezalaki na bato batangi penza mingi te ezaki province ya Équateur. Alors Mobutu asali nini ekomi na université ya Kinshasa système ya quota donc soki oza mongala te quota wana sona ekoki te
okota na université Mobutu aye kotala bi ah mais biso tozalaki bato pa inga na uti batanga te alors so na tiki bango boye ezo malamu te ndeko na ngai ya bomonaka bangala baza reconnaissant pa Mobutu mongala quelque soit ndenge nini akofinga Mobutu te Mobutu asala eloko wana asali tout bangala baya kotanga ina moya lelo bandeko na ngai bangala bazali bangala ekala te bangala lelo batangi alors Mobutu bazu bangala na ba bazali ba diplôme te musu bazali na ba 4e musu ba 5e musu ba 6e ba ya diplôme te liste ya kale ba côté na université tango bandeko na ba côté na université tango siko ko publier ba liste ba ko fuite moko ya keke quantité bangala bazwa kiti alors ba yesiko pa Mobutu ba signaler Mobutu ba bengi recteur aya na ndako ya Mobutu ba ko zo recteur ba komi pa Mobutu atuni université wana Kinshasa za ezana Kinshasa to ezana mboka mususu ya bité eza awa abi bon merci bokeli na ebosola baken na ngwandi moko basoli babi non liste to sala ki ngoyo do bato o so bazana première ba kina deuxième o ba deuxième o ba okende ba ko so ba diplôme donc yo kutu kotala te oh échec boy dit non yo pesa ba ba diplôme ça ki mbongo yangoyo soki osali ndengo na te italio omoni ba bomaki banani wana omoni ba bomaki bato mususu wana donc yo sala soki osali fo petiki otiki mokili itali subisote ndeko ba traumatiser recteur ya université na ndenge moko ya osana te groupe na bango za banani groupe ya ba vieux bobenga ka ba professeur Vondwawe groupe na bango wana donc groupe wana nyonso ndeko ba diplôme na bango na ebité soki na ba diplôme wana pe ngwanda pe soki na kati na ebité mais bangwandi wana nyonso basoki ba diplôme ezalaki na ndenge ba traumatisaki nani recteur que bangwandi wana fo bazala parce que bakozala ndenge na te province Équateur ezala dernière na bato bazanga babele d'ailleurs bomonaka Mobutu akendaka période moko boye alobi na bango bon bolingi na salle la bino nini na kati na mboka na bino oyo bango bazongisi bolalema nini na kosala la bino awa ba classe ba université ba bité biso awa bolalema voilà donc Mobutu asali tout avant kufa atika bangala batanga donc il y a un bangala bazawana même bangwanda quelque chose ba mabe Mobutu bango bakolo ba mabe Mobutu te bande kunangai donc ponanga bazana torte même songa na zinga na place na bango na ninga kuzala ndengo wana alors bande kunangai qu'est-ce qui s'est passé na 1978 na 1978 guerre ya 80 jours ezaki babenga ki ngo guerre ya Shaba banani ba combataki Mobutu ba ibaki Mobutu a forme militaire bana ba combataki FNL oyo ya Moïse Tshombe oyo andeko na biso colonel Eli oyo azana Kinshasa na pesi utumbote pasi na beyanka ye alors ba menaça biso na ndenge moko ba boma ba sona biso na ndenge osakana te Mobutu incapable ya kosala abengisi ba Belge abengisi ba Français na ba Américain soki bango bayaka te ne Mobutu akimaka Mobutu sikoto ko remarquer que combat isa susute Mobutu alati teni akemba moko na Kolwezi o wabi bango babia Mobutu boni yoza faux soldat batu o wana ndeko ya bomba ya bomba pourquoi parce que ba jeune balingo ya bomba pourquoi parce que un de ces ministres a ministre de la défense abanaye ko banga Mobutu te abana obenge scout au moins ntango indépendance on a même Mobutu za lieutenant colonel ba ko sala ele ko côté parce que démocratie ya laki likamonyo sa justice babe ya scout boiba scout sikoyo Mobutu bana ko yoka ko moyen agir ezate tama comme président de la république abino bato funa boma bango mais pour aboma bango baye ko soit 3 liboso ba bike colonel Bangala mutu na fuite wana ya coup d'état or que coup d'état te sikoyo nani Emmanuel Bamba asaki na aérien mais il fallait aller na sacrifice moko boye o ezali ke na kolo bango lelote mais ba mikolo bayebi na ngolo bani so ngolo bali ka sacrifice wana to comme na 80 c'est ce que d'ailleurs remarquer que te Mobutu akoti bangala classe Mobutu abani ko se retirer na Tshisekedi alors que a prometaka Tshisekedi akosa Tshisekedi que na 70 aux présidence 70 eleki 75 aux présidence Tshisekedi abino na moni oyo eza sous clarté ayi ko remarquer que Mobutu akomi na bangwanda Mobutu akomi na ba setiale Mobutu akomi mutu aza suyanga te aza se débarrasser nanga ali Tshisekedi pe abandi ko se retirer na 80
bakabwani Tshisekedi alobio ngana zo opposant ya wana moni ke Mobutu alinga ko bomba Tshisekedi abi oh mais bato wana tangu ngani ko bikisa bango yoko mona bobozo oyebisi bobozo ke lobana ndeko na zonga simate bato la fo pandezo kaka bongo lelo yoko trahir nga pa ya peuple ke ngai mutu naza mutu mabe ndeko Mobutu nga bonga bango ya wacha bango sur la prison ti el mo abimisi bango ba ko sala IDPS mais bandeko namona bino bato ebele bokondana Cécile Kasavubu basita ba politicien mususu pourquoi bakotaka na IDPS bandeko nanga erona parti musu ya lakité parti moka o basalaki na les 12 parlementaires ezalaki IDPS ezaki Tshisekedi te ezaki bato 12 parlementaires ya mwana siko politicien nyonso walinga Mobutu te aki obligé akende kaka na IDPS même eza volonté na été mais faut akende kaka ndeko na ngai na IDPS voilà ndeko pourquoi bato bakotaki mingi bandeko na ngai na kati ya IDPS alors naza na ba minute te parce que eloko nga salaka siko komeka na 30 minutes net siko 30 au moins fois 4 donc bandeko na ngai bato mibale oyo mutu bavandisaki mpenza dictature na ndenge akosakana te Mobutu Tshisekedi bazalaki mutu moko yango namoni ntango Kasavubu alingaki kokufa mpo ya kose faire soigner awa Mobutu ayebisi mwasi na ye nga aza voyage mais benga Tshisekedi ntango abengi Tshisekedi a refusé même Kasavubu aye kose faire soigner na poto bandeko na ngai ya baluba na bangala na bekolo mosusu merci beaucoup en tout cas botika ngai na fongola ka ba jeune mais bino ebele bona nanga bozana bino bamboka te kutala bino bamboka biloko boyebi yango te bozoka mpa na ngai mais lokolo oza mutu moko linka ka kokoma makoma bozoba ozokoma mais tango konola na omona bino féliciter nga parce que makambo nga zoba na bino yango wana nde erenya nga na yebi qu'est-ce qui s'est passé entre baluba ya Luluabu na baluba ya Bakwanga toyebi biloko nyonso wana mais et pourtant tango Lumumba abomaka baluba tango bakozo baluba baina wa mboka na biso muto zwaki bango to tche bango baso na bandako na biso tout ça to vanda parce que toyebi ke bayi bande ko na biso bande ko nanga en tout cas na sukisi nzambe a pambola bino bozana esengo mingi bomona mikolo yo ba enchaînement ya 4 elandani après semaine tozo banda na kotia makambo ya nzambe donc makambo nzambe za makambo susu makambo peza makambo susu bayebisi ki pare mbemba balakisi na télévision française soki eza ndenge wana ndeko Mundele ayebi pourquoi alakisi na télévision française bokozala surpris o Mundele akosala soki élection esimbi te 1+4 avec Kabila merci nzambe pambola bino natiki bino na komona Yesu.